Depuis Kinshasa, capitale et République démocratique du Congo, bipayoa pibozuli baku ya kolanda magefe mesika to mesana kopesa bino basango na lokote ya lingala mbote na bino ba papa ba mama tikete kimia e umelokati ya mabota na bino. Tofongola basango na biso ya mokolo ya lelo pona koyebisa bino ke cadre ya parti piste pour l'émergence mwana mboka Paul Ndombe apesi makanisi na ye na o etali contrat chinois bolanda ye na micro ya Elvis Meti. Pouvoir en place et choix qui déjà na makambo nyonso. Ata na ba procédure nyonso na bazokende. Comment se fait-il à quelques mois à élection bobima bokende Chine pour bokende ko saela lisusu ba projet mususu et pourtant bobanda ki nano boko kité. C'est-à-dire que pouvoir en place et choix qui déjà. Biso avant to ya na parti na biso avant to pona ba slogan na biso mobiliser et organiser et transformer to monaki lolenge pays ezo tambola. Tout le monde qui était mobilisation exatée, organisation exatée, transformation exatée. Les biso toye piste, toye tolongo la makanisi oya kala pour to mettre makanisi oya sika. Ko poussa na pembeni ya Chine, il faut to poussa na ba principe belé. To poussa na pe na batu o baza sérieux. Koka mwana ville province ya Kinshasa biloko ya kolia et koma komata du jour au jour lokola to ya dollar. Adège moko elobaka ventre affamé n'a pas d'oreille, c'est-à-dire libumo oyo ezali na nzala ezalaka na matoi te moyen mutu asala musala malamu ezali te bino moko boyebi soki ozali na nzala okomona nyonso ezali mabe po oli eloko te kasi awa bakinwa bakomi kolela po modèle biloko ezali komata na bawenze engaye tolukelela yango kombo population bazali koyeba te bako survivre ndenge nini na mabota na bango bino moko boyebi soki dollar emati biloko pe emataka kasi ya passe ezalaka ke soki dollar ekiti biloko ekitaka te etikalaka kaka na to moko ya likolo na yango population bazali komituna le peuple d'abord oyo mukonzi ya mboka lobaki ezalaki nango kaka slogan to pe nini po peuple yango bazali ko souffrir bazali kokoka ko survivre te na mabota na bango na oyo etali kolia biloko nyonso cher ya kosakana te pona yango bazali kosenga na ba autorité babongisa social soki kaka congolais to pe kinois a se retrouver na domaine ya kolia e kozalelo komoko ya kitoko kimoyibi pe makambo mabe ekoki kokita po mingi bazali kosala mabe à cause ya nzala vraiment gouvernement congolais bo fongola nanu misu côté social kinois azongela kolia lipa ya tongo atami bale pena pokwa alie kitoko na libota na ye boyebela lelo na Kinshasa sans malewa mawa plein po batu mingi babimaka na ndaku nzala na moi sifika kozala na mwa eloko beti tour na malewa ochembimbi pe journée komi na ngopepele. Malewa pendezo sunga population sans malewa ma mingi ndenge zaboye to batu mingi bayaka misala jamais ba kesese na ndako ko baya 12 ba mirepo baye bale malewa ko bata monti bakina bandako ba 17 rana bake kozonga la bandako na bon balia malewa ezo sunga penza bien pa propriété po ezala esiko zali po bongisa po kila pe alia azala bien polo dia ya ezaka so teka ka soin bon bazana mwanda ko bata mabiso to na ba parasolaire mais ce côté la propriété et Rosana Hello na reprocher batomalewa place bazoteka va tsaka moi propre banzungu na bango za propre comme si to kenda to mona ka nzungi mwindu donc faut respecter poto wana banzungu omoni na malewa ozana bantu mususu bazalaka na ndako na bango ti ba mususu baliaka na nzela tango bazo sala malewa akoya akoti na malewa alie akei na ndako alali na ye
esunga bato makasi na kini. Eza na ba mosusu ba respecter yango, ba mosusu ba respecter yango te. Parce que omoni na maleo tango bazo sala ba biloko tozolia na ba fufu. Voko cha yango na ba sani ozi mufiniki ofinini yango. Siko ba mosusu bazo tika yango polele. Ba nzinze zoya ezokota na ba biloko bato bazolia. Différence ya maleo na restaurant nyonso wana eza kana bakombo yango moko si eza na différence te. L'essentiel est que kopesa bango ba conseiller bango ba wana ko protéger ba biloko bato bazolia. Oui, eze sunga makasi, eze sunga vraiment makasi. Parce que koto eza mingi ba société hein. Dans 12 heures, ba yaka penza ba pusanaka, bazozwa biloko, misusu bazolia na kati, misusu baokena ba mporte. Oui, bokoto kokota même place to lambelaka, malgré tout talaka, quand place to za espace eza nango mukie mais to respectera parce que to lamba biloko ya chaud. Bato baliaka pe biloko ya chaud. Bon, malewa ozomona ke alambi déjà biloko atie bazolambaka abona bafufu na balabala. Mais soko koti na kati restaurant naza mpe na bapareil na bafriteuse na réchaud à gaz na bachauffondise ozo mutu asengi alia na sala ya biloko ya chaud ndeti makemba so ozwi makemba na kalinga ngoka ya chaud frite na didi ya bato ya moto napesaka ya malili te. Bon, condition wana na mingi na mama lewe eloko na ko reprocher mingi bato baoyeba te. Ba mama lewe akozala même biloko elalaki akoluka bandela susu kolamba ngo. Tango kolamba ngo mutu akolia eke kodéranger libulu. Eloko pena na kopesa mingi na ba mama malewa donc to respecter condition hygiénique. So biloko neti elali neti ba madeso biloko wana bafumbo bandunda. Okoki koboka nango ekosala nango loko te pour garder population azala bien non que population liée à se retrouver après une maladie. Respect des morts ici et bunga na mitu ya batu botala ndenge bazali koteka malewa na kati ya cimetière to ebite ceux qui batekela kango ba wei to batu bazali na bomo. Kinshasa mbokelengi tangu tolobaka bonzima kabiso te bino moko botala makambo elekaka na ville province ya Kinshasa oyo okokuta na ba pays mususu te. Bomoni tozali na cimetière ya Kimbantseke kasi botala malewa ezali na kati ya cimetière atakutu balobi na cadre ya article 15 kala ngangu kala technique ya boye vraiment mama oyo a préféré na ye kolamba na kati ya cimetière akalingaka ba dendo ba quiz ba Thompson pe atumbaka batige mwa fufu na coin mwa loso kaka pona koteka toyebi te atekelaka bawei to azali kotekela batu ya nzinga lokola to bandaki kobenda bilili ya kobatama tangu amoni kaka bazali kofilme ye bota ndenge azali kobomba elongi nzoka nde azwama kitongo deja tozwaki elongi na ye bomoni ndenge azobomba elongi makambo ya boye ezali pasi vraiment cimetière ezali esika tokunda bandeko na biso ya important pe très cher na bomoi na biso oyo bazali kosenga quand même bazala na respect esika bakunda bango boye toyebi te soki malewa ngo pe eza likolo ya tombo okomona boye pe malewa ngo na se tombe ezali wana kasi ye atongi na ye malewa boye ezali kitoko te
bakonzi ya mboka lolenge bozwaki décision ya kobuka bandaku na cimetière ya Kintsuka boya pendanu awa na cimetière ya Kimbanseke po makamba boye kitoko te ezali soni tanenge tie tanenge sali. Pardon. Na cadre article 15, Mag FM ekitaki kuna na kanluka na komi ya Ngaliema po na kotalisa bino fabrication ya bakombo o ya mapango bolanda reportage. Toujours na cadre ya kalai ngangu kalai technique bandeko oyo bapona na bango mosala ya kosala ka bakombo tozali awa na kanluka quartier D avenue Bongono na commune ya Ngaliema epai wapi kamera ya FM Mag ekitaki sur place pona koyeba ndenge nini fabrication ya bakombo esalemaka bazalaka na besoin ya banzete kombo manzanza basete na machette yango nde epermettraka bango basala musala na bango malamu kasi esengeli boyebake misala oyo ezalaka bongo partagé par département misusu bakendaka kosomba banzete na bakombo botala neti oyo ayena boti na ya bakombo kilo ekotelie makasi abwaki yango na sebi misusu kuna pe bazali kokata banzete po ezwa forme kote kuna misusu bakata kamanzanza na ba risque ebele ya makasi po akoki pe kozoka soki pe otali bien kote mususu bazokotisa bakombo na manzanza après bakati yango bino moko botala ndenge kombo ekomi kitoko pe elengi babandi kokitisa yango awa soki ekomi mwa ebele akangi mupiku na ye aza mobimba akiti terrain kasi boyebake kombo moko etekamaka na 2000 francs to pe 1500 francs congolais bango moko bapeselaki boye kombo euta na Congo central yaka ba dépôt na Kibala yaka na dépôt na Selembao ba département musa manzanza na mbeli ugozoka na ko vite ba accident ba ko na kasangu go so ba nzete ba accident ba ko tokendaka na kouta kaluka wana ketiba mumbele bakapela balimete wana partout omona bajeni mususu balukaka te eramoni yo kaka na sikarete ya 100 francs akomomenase yo luka ya lukaka te bazali a féliciter pona mosala kitoko o bazali kosala pokini ya lelo misala ekoma pasi na ndenge ya kosakana te soki o créer te okolia likemba ya mubesu en tout cas oyo eza exemple à suivre boyende ezalaka population ya quartier Passa 1 na commune ya Sele baleli epa ya bakonzi babungisela bango nzela ya carrière po bazali konyo kwa na ndenge ya defwati. Na commune ya Nsele, quartier Passa 1, précisément na avenue Carrière, population bazali kolela na tina ya nzela, nzela ya malamu ezali te ezopesa pasi, population bazoloba bakonzi bozobeta bango kara, boyoka ndenge lisusu balobi na micro ya Mag FM. Pona nzela oyo tozomona pasi mwa ete mituka ezali te. Batu ya makoloba na classe bazomona pasi mwa ete tala lubwa kwa na ndenge ezali tosaliti tolembi leta ti biso maboko po bonkisa te vi na biso ça dépend ya moto na moto vi na biso toza bien mais loko ezoboma biso nzela tala liboso lukulo oyebo tala ebandeli ya nzela bato batongi na kati ya nzela mwaye mutuka ekota ezali te ba moto na moto atongi soko bapesa ko 20 mètres oti 80 mètres ya yo na carrière na nzela bataela biso nzela carrière eza veni oyo eyebana makasi na carrière na terre jaune mais tokamwa babongisa terre jaune mais carrière batika et puis kotala ne bandeli kuna modèle batongela tosenga bakonzi ya mboka so bakoki kobongisela biso aveni na biso carrière et puis tosengi na gouvernement soka koyi kotinda belema koto pour la sécurité. Toza lokola toza na Kinshasa te. Ya biso nzelo ezaka ya nzelo boye minda ezate butu bakuluna bazobuma biso
toza lokola toza na Kinshasa te nzela ezaka ya kobeba boye ezaka ya nzelo nzela nyonso ekatani. Bakonzi oyo batalaka mosala ya botongi nzela esengeli botonga pona population ya nsele basepela bakontinue ntango nyonso kosalela nzela na bango po yango wana nde ememaka pe lisusu moko ya source ya développement na kati na mboka. Poubelle et comme voisin ya wenzi ya Kinkole ba mama bazali koteka na ba condition moko ya mabe bino mo botala. Tambola na Kinshasa omona makambo parmi 24 communes. Commune moko eza réputée pour na exportation to pour na pêche ya mbisi tozali précisément na commune ya Nsele awa na quartier Kinkole epai wapi ba mama ba mesana koteka mbisi na bango après kozwa yango na libongo. Kasi likambo ya kokamwa on dirait kaka ba mama ba yebi ata esika kotia mbisi te na mesa na kati ya wenze po municipalité tope bakambi ya commune batika kabango kaka bongo bateka na bango na balabala. Kasi likambo ya monene okomona tala neti awa azoteka me pembeni ya fulu na sima na ye akobwaka mwa lisu abwaki pe soyi pe bato bazoleka ameli mwa eloko na ye bitabe to peji atia yango kaka wana on dirait kutu aza pembeni ya esika ya koteka te. Kasi bile azali koteka eza biloko oyo bato balia mokona mokolo o to bengi mbisi ya mai fulu po mboka Kongo ya salite to salite soki we mokonza wenza zalaki soin mbesa ite ko zalate ba konza commune ba ko longola salite ba tinda ba conteneur ba ko longola salite musana ba salaka mama to pesa mono so correct to ya police ana 100 francs tiki à l'état 200 bato asala on peut 200 nde to pesa 500 na maloba na bango ba maman bateki awa kati na wenze oyo batalisi ete eza pona kozanga wenende ba prefera na bango koteka na balabala to pe koteka na bisika o wapi danger eza permanent kasi ba fulu pe epai wapi okozwa kutata idete ndenge balobi awa ke bourgmestre atinda kabato po bazwa mbongo ya taxi epai e ya mesa e ya kotekela kutu ba policier koloba te po bakomisa bango nde on dirait mabenga na bango pona koya kotoka ka mosolo kasi mbongo wana ekendaka wapi pona assainissement ya esika oyo ezali censé ya kotekela batu bile ya kolia tozwa idea pe bakonzi ya municipalité bosala eloko po santé c'est la vie. Oumela na maladie tango molai ozwa guérison te kende kuna na centre hospitalier Dominique Leker po okozwa guérison na ngonga moko ya moki. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Leker eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Leker okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Leker prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Leker ezali na ba service lokola
chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba passion na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpitalité benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezomi wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4, plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda Kupo, la santé n'a pas de prix. Boyoki olingaka kobeta musique na yo na ndenge longo bani Kimambangu kuna na studio Liloba na 14e rue okozala jamais déçu. Balanga nzembo bakolo kunga solution pona bino eye. Yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album, single, maxi single, Kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki, c'est-à-dire appareil ya kanda. Studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te, ebongo bakita, ebongo ba micro okokuta ngo esika mosusu te kaka na studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te, awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis, nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prix te a cause ya ba appareil sophistiqué oyo ezali awa, prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele. Ya lelo mercredi 7 juin et comme nango na souk avec impact na idéologie kasi ceux qui bossepela ki na édition na biso ya mokolo ya lelo bopesa merci na équipe technique pe équipe rédactionnelle au bazalaki au fourre au moulin pour na kosela bino musala kitoko na sima caméra nazalaki na Florent Okita les caméramen professionnels yenda benda kinga bilili po bomona nga na banda kuna bino kasi botika na pesa merci et pas ya maître Malou Abili Cléophas mon boss wazali bongo président fondateur ya fondation Malou Mobimba nga na bino tokutani lisusu mikolo ezali koya po esala eloko te.